Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir les abonnés de BBC Mpoi TV, bonjour, bonsoir, Djamboyeno, Mbote Nabino, hello. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé naloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, tikete nzambe nanga pambola bino, nzambe nanga abatela bino. Voilà, kota aimer partager. Pourquoi pas s'abonner. Soki zape mbala liboso bandeko okutani na vidéo. Please, zala à l'aise. Prends-toi une place. Zala à l'aise. Alors s'abonner ko ça la biso bien. Et ça vraiment biso bien. Voilà. Merci na bandeko nyonso bazolanda BBC Mpoi TV. Merci na ba o bazo pesa biso confiance. Merci na ba o bazo benga ba o pe bazo komela biso. Voilà. Et ça là bien lorsque zo sala musala oyambi 2-3 appels ya batu oyo bazo zoata na bango ya kolanda yo ba yo ki pe réflexion na yo. C'est ce qu'on a plus besoin. Ngai BBC na loba toujours que non na yaka awa pona hôtel la ba anti valeur parce que communauté na biso za communauté moko ya ba problème. Voilà, famille Bota, shalom. J'espère que nous vous allez bien. Alors, le l'autre à la 10e épisode, il y a Master. Voilà. Master a un ko banga. Voilà, bandeko, je crois titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Na ina loba. Je crois c'était hier oyo bakunda ki artiste na biso et aujourd'hui nous avons tous vu les artistes comédiens ya diaspora. Oyo bautaki poto vraiment ba kitaki na mbinza ou encore ba salaki descente na famille ya Jani Fayi pour na biso nyonso toyebi que non il y a eu de montant ou encore ezaki na ba cotisation ou batu ba salaki ou encore bref to lo kaka soki le monsieur soki choisi matata ou ya pesa ki une affaire à 10 000 euros et ya pesa ki azaki mutu ali boso ou ya bimisa ki mbongo pona kosunga ou encore pona ko kunda artiste et nzambe ndenge asalaka makambo na ye fondation Mama Denise ezwaki décision encore ezwaki relève ya koloba kenon ezozwa charge ya matanga. Alors nzambe vraiment apambo la fondation wana parce que eke vraiment très bien sans problème tout le monde ba liste était ndenge zalaka et je félicite aussi ba comédien ya diaspora. Namoni vraiment différence c'est ça vraiment makasi na ngambu na bango malgré balinga ba pakola bango buzoba. Alors lorsque na yeko ça l'analyse na bandeko nous avons tous vu ezalaki médiatisé lorsque bakendaki kuna bakendaki pona ko remettre enveloppe ya mbongo oyo ba pesaki bango na poto pona makambo matanga ya collègue na bango. Bandeko eloko nga na lobaka toujours eza que non nous les Congolais tous en a problème moko très sérieux na vie. Na ebité soki Congo sorry eko bongaka na ebité mais mana nzambe ezala toujours likolo mboka wana. C'était quoi les problèmes? Après Mama Denise ko lobake non azozwa fondation na ezozwa charge ya matanga et komaki ke non mbongo wana babombango eko kitana kini bakene kopesa famille ya Jani. 2 jours ezalaki ebele nous avons tous vu bala FPLA et banayi ko leka sur les réseaux sociaux soit disant que non mbongo bakati ba artiste comédien c'est là il a été insulté c'est là ba collègue donc ezaki propreté bandeko ngai natalaki na vandi kaka kimia na lobi donc Congolais za sous mutu te mbongo o ba pesi bango bazui ba lié chance Dieu merci na ça il a ki yango analyse te parce que ngai na mema na pe na mupepete
bande koto mona ki biso nyonso ba life ba 1h30 1h50 ya ke no bazwi mbongo il paraîtrait mbongo bakati bakotisi yango boyeke kuna e mataki ba kaboli na poto e mataki kitaki toyokaki yango awa. Je crois na loba toujours que non Congo eza mboka mo eza pays moko boye na ebité. Et lorsque baeki na ngo na réseaux sociaux ya koloba ke no ba artiste ya diaspora bazwi mbongo na ba lié ndenge bayokaki ke no Mama Denise azwi charge. Et ça là qui que non bakendaki tina ko intoxiquer famille ya Jani. Ba live ba journaliste mususu akini bakitaki kuna na famille ba Jani pona kokende ko chaba bandeko ya Jani otina mama Jani micro. Nous avons tous vu ba message aux familles à Jani elobaki tozo kaka ba mbongo ango ba sangisi tozo kaka ba pesi ba mbongo kuna tozo mona mbongo ango te tozo yoka pe bazo pesa be bazo benga pe biso te po ba pesa biso compte rendu to mona ki je crois na sala ki anasala ki analyse moko ya koloba est-ce que ba journaliste ou encore ba chroniqueur ya Congo est-ce que bozana mitu ezo fonctionner bo vendre ça qui tina mwana ya Jani o ya mibale ngana kanisa inde zoka mwana liboso zoka yazane mwana liboso ya côté mibali mais lorsque bazo remettre bana ba enveloppe na moni azaki deuxième donc mwana ya liboso ya Jani aza mwana mwasi ya mibale ya garçon de ba vandisa ki akomi na koloba papa tiki charge na oye bande na bana na charge ote bino kuna na poto bambongo ba pesi bo contacter famille to mona ki yango awa yango na lobaka ngana yaka toujours côté mais la ba anti-valeur lorsque ba chroniqueur na biso ya Congo oyoyo ba ke kuna ba ke ko tia bango micro bango pe famille bazali na maîtrise te ba loba ki ce qu'il fallait ko loba bande kwa Jani abasi ba lobaki mama ya Jani pa lobaki bana ya Jani pe ba lobaki o ya garçon balança qui message et pas ba comédien ou ya poto soit disant que non boy et kene qui peut plus loin na mwana ya Jani oyo ya mibale ya garçon ya garçon ba tuna ki est-ce que ba benga kayo je crois na salela ki yango analyse ya koloba est-ce que bino ba chroniqueur boza penza mito ezo fonctionner bo kende ko yamba mwana ya Jani bo banda ko tuna est-ce que osola na ba camarade ya papa na yo o eza peut-être Apolline Koyi eza ba tangi ba kombo. Moi, n'a pas à répondre. Bon, mon akeno, bandeko Congo, nous avons un problème très sérieux. Et lorsque il y a un problème sur les réseaux sociaux, il y a un artiste comédien à diaspora, il ba kaboli. Loko la Congolais, tozalaka na sens, tozalaka na réflexion, tozwaka likambo na premier degré. Et indaki. Tomonaki type artiste à diaspora, salaki conférence de presse. Pour na corrélater kaka réalité à makambo yango ya bambongo mais baboya ki koloba monter ya mbongo batikala ki nango comme ça batikala ka bino ba congolais boloba to mona ki ya gabi pona mbongo ndeye nani si atula zokita et tout to mona ki ba bêtise wana et ça ka passe ya nous les congolais ce qui situation est sur les réseaux sociaux ou encore likambo moko ba lobby tozo en kaka na premier degré défaut munene tozalaka nango sur les réseaux sociaux ou encore na communauté na biso likambo te eza ya lokuta tozwango kaka na premier degré siko bota na minute oyo eloko ba congolais ba collègue banani ba collègue à Jani ou encore ba artiste comédien à diaspora eloko ba sali dit jamais vu to mona ba artiste comédien ba kufa batika bana. Mais lorsque tu as un mois na Jani moko atikali na 500 €, et ça on dirait une affaire à 600 à 700 $. C'est déjà quelque chose de bien. Ya koloba keno, le mois na moi sur na akyo bandana business na e. Moi je sais na Congo mutu alukakata fond ya 100 $. Ce qui va ko salela mitu banana nyoso ne bazu ba 500 €. Vraiment. Bravo à l'artiste. Malgré accueilli, malgré te perdre, malgré que non attiqué le côté, mais du moins à Koufi, bana bazu ata 100 $, ata 500 €, oh, lorsque leur papa était vivant, batika ta kozwa 10 $ te. Toyoka ki mawa bima ki alobaki. Jani de poids que data 50 € yo ya kosombela mwana ketch atika te. Au moins batumsu ba il fallait peut-être akufa po bazwa bambongo wana. Il fallait peut-être akufa po bana bazwa te eloko wana. Non, mais tout peut saka nzambe merci. Ya koloba du moins bana bazwa ta quelque chose kolanda na grade, kolanda na niveau. Oh Jani azalaki star.
Jani azalaki star. Alors bino ba artiste comédien bomiye baka boza banani boyeba pe lorsque ozosala musala no ya ki artiste oza artiste comédien mi pesa valeur. Artiste Jani il est parti hein. Mais Jani abandaki ko jouer très bien. Biso nyonso touché biso. Mais tala liwa ya Jani ndenge akufi. Na soni un grand artiste lokola Jani. Liwa ya soni, liwa ya mawa. Il faut tout le bateau ça la analyse awa. Alors la grande famille beau aimer beau partager na koloba penza awa na koloba. Donc artiste et comédien, je me suis demandé, est-ce qu'il savait grandeur Wazaki nango? Est-ce qu'il miye baki? Ngana omona bana na kutu ndenge bazawana, bazui ba mbongo, ba pesa nzambe na bango merci hein, ba pesa nzambe na bango merci. Parce que na papa ndenge abeti 16 ans na poto, batika ko zota 10 euros hein. Ata $5 o bazwa hein. Ata kolia koloba kenon de to mona kapa osomeli batu ba ketch osomeli bana no ba biloko a rentrée scolaire routine bana na bazwa te ezaka ka baleli papa akei oui mais ça na pas chez ça na kacha mutema attaquer donc nde bazawana souci eza ekozana nango penza makasi te parce que ba vivre ba kolina yete c'est des choses différentes. Oui batikali ba orphelin ya koloba keno ba orphelin mais est-ce que ba vivre na papa ngo ba vivre na papa ngo te. Est-ce que na tana bango ne ba okola na niveau ba komeli wana bazaki na papa na bango souvenir nini o ba souvenir a bien nini ba koloba na minicho peut-être souvenir ba koloba keno na mort na liwa papa na biso du mois tozu ata ba 500 euros tozu ba 600 euros hein? C'est tout ba tourner page la vie continue. Donc pour la bango il y a rien qui a changé na koloba keno papa ne ba pese bango ba mbongo ba ko continuer ba vie na bango normal. Yakoyoba papa azalate depuis batan nyonso oyoyo. Alors eza juste pe leçon. Eza leçon. Bandeko bo aimer bo partager. Bo aimer bo partager ba oh peut-être ba ko tout na libaku na analyse nanga. Vraiment bandeko je demande pardon parce que eza munoko na ça la analyse nanga. Toz batu bazwaki likambo koloba keno ba artiste comédien ya poto ba yibi mbongo bakaboli mbongo ezate to mona kina ba life ba iner ba tupe bazo benga bazo intervenir kande na uti koloba awo ti ba oya kini pe bazo ka matière te bazui matière mbangu kande bazo ba mbinza ngo musika place bazo vanda bazo soki ba moto soki nini ba kekuna po ba tiaka ka famille ya ba Jani micro ya kotuna bango kuna balobi déjà ba lié ba l'art bino koto e position ezandengini. Lokola nous les Congolais tozwaka likambo na premier degré kane na oloba na okufa na likambo à premier degré, c'est-à-dire que non tozwaka temps ya ko réfléchir soki likambo ye. Et lokola bango pe bazaki na bazui appel mon côté ba monika ke no ba lié bango balar. Ba lié bango balar. Ba lobby ce qu'il fallait koloba tant que Congolais ba yeli bino likambo réflexion ezate ah bala moko. Bo contacter famille, bambongwane koti bo contacter famille et matake kitaki. Dieu merci, ya keno du moins maman, ya Jani asali nini aseki asengi pe bolimbisi. Nyonso les anini eza chronique. Chronique ezo bebisa réputation abatu na niveau moko pas comme possible. Na bino batona ba chaîne na bino botala maka. Bokoki ko bongisa musala te ya koloba ke no biso totala maka déjà to bongisa musala to éduquer ata maso encore to éduquer communauté congolaise. Dommage. Chaîne moko boy atala maka na e bien mais ausa musala kitoko te. Bo sunga te. Nos artistes ba kiti ba futi ba mbongo na bango ba kiti pona ko kunda pona ko valoriser ndeko na bango. Siko dites-moi maintenant boko yesus ko balola maloba ya koloba keno o ananda lobaki ngatende na lobaki baelaki bisowa matière likambo matière siko botala ye moko siatula il est trop à l'aise alobi muyibi o ba benga ki muyibi akiti susu ye moko na ki muyibi na ye aye kotika mbongo oya zaki nango est-ce que ça déjà libanga moko atindeli bino ya koloba ba te boza na réflexion boza na nani na mayele bo traiter batu pona ba miyibi
Bon traité bato basi ba bebani mbongo wana kaboli bango boye 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 boye. Et voilà aujourd'hui basali eloko moko. Oyo il fallait kutu eleka même pas na média. Mais bango moko balobi il faut eleka na média parce que mbongo tango yaki na média. Tango ba yaki obenga biso miyibi eyaki na média. Siko biso to esiko okolakisa ke no to yiba ki mbongo te il faut eleka pe kaka na média. Est-ce que vous comprendre niveau si on a zolo bakeno toza ba peuple moko boye donc mi tout na biso ça et fonctionnera bien té matière tango ya kiata ba eko yebisa batu ngana boye kiata ko salela ngo ya ko bakeno bazui ba mbongo ba nga ba biloko mususu na talaka na bina ko loba nini na ko samba nini na ko sala analyse comment qu'est-ce qui prouve que no ba yibi mbongo. La première des choses, il fallait qu'on ait non ce qui déjà bazaki na molimo ko yiba mbongo wana ba pesa ki bango balingaki ba médiatiser nani mbongo wana te o nani apesa ki ya 10 000 euros. Le fait déjà au bazaki basi ba lancer en gros sur les médias ya ko bakeno bazui une affaire à 10 000 euros pour na matanga ya Jani. Et ça qui déjà ba miteka ki ya ko bakeno to ko yiba lisusu te. Ce qui peut-être ba médiatiser qui en côté après to ko yoka keno ba yibi mbongo moko ekota ki ba pesa ki bango mbongo bande ko tozalaka na réflexion communauté congolaise tozalaka na réflexion ça fait mal na ba chroniqueur ba artiste wana jusqu'aux preuves du contraire ba CPI ça biso jusqu'aux preuves du contraire ba CPI ça biso total à kabango et lorsque biso to sara ba analyse na biso to sambango biso pe to kozalate alors un moment to pe sara bango ta valeur à muke ata moi minimum à respect na batuana pour sambango biso pe to sara ba analyse de to sara boete malgré to ko chrétien matière et koti mais to yeba ko battre na ba artiste na biso tozo ke nango ma be chronique. Maintenant, dites-moi, Bobby m'a sous bois ça la analyse à Kolobake, non? Et parce que je sais, il y aura 2-3 personnes, Bakoya ça la analyse à Kolobake, non? Oh, babare, boy. Pour nini, Kongola zala bongo. Ambe manakana mupepe, ambe manakana buzoba, ti nandenge solution kosuka kaka na buzoba. C'est ça avec la communauté congolaise. Botala siko, moi si le ko la maman evala wana, blongo la ekuna na Londres. Papa, l'élite, au monde qui peut maman et Valendenga là qui coûte toujours et bébé qui na France, na Paris. A telema qui coûte à Tchebilamba, à telema zoloba, les locaux la mouka, ya Jani les locaux la mouka. Et ça, il y a une émotion. Baneko total là, artiste comédien à diaspora, amour wana balakisi ata. Je sais que non, batumsu ba kozela ngona ndenge ya mabe parce que na mona qui sert moko boy bandeko dans les vrais sens. Ce qui muto alaki sata moi bolingo non ya muke bo pesa non muto na merci nangina lobanini le fait kaka batiki ba misala na bango ba futi ba bien na bango ce qui a combien d'euros ba kitikini il fallait d'abord leur féliciter na moni ba tumususu ba komiko ba ye pona ba visibilité ba ye pona ba chaîne na bango ba ye pona boye non bandeko botala nanu risque pe avion ba mataki. Alors, quelque part, communauté congolaise, tous à la abattu. Vraiment, bravo aux artistes. Bazalaki batu moko ya kosala eloko basali yana ko remettre parce que eza risque na Congo. Je vis na ba commentaire. Les lobo kolala te na ime na ndaku wana bakuluna bakokote la bino bakuluna bakokote la bino. Mais vous oubliez que non, il fallait que basala ngo bongo ezala médiatiser pour na ko répondre indirectement na batu o ba considérer ki bango miyibi. Balinga ba bomba ngote pour ceux qui peut ba bombaka elingo mema suka problème biso ba koni mama ba chroniqueur zawa mi yibi ba ya ba matière to maîtriser ka makambute lorsque les situations eza ata ba yibi mbongo yaka to yoki ke no ba yibi bandeko est-ce que za bongo il y a beaucoup de sens à ça et la analyse et ça ya ko labisa ya ko bebisa batu nani te bandeko balobi ke non kuna ba comédien ba lié l'art ba lié à 10 000 euros wana yaka sala analyse pelisa nani caméra na loba bandeko toyoki boye toyoki mais eza confirmé te et par là lorsque zoloba wana mbala moko pe fongoli au pesi conseil bandeko soki peza bongo botika botala boye botati fait faire voir mokili
mais boyaka mbala moko miyibi bazwi mbongo bobandi na condamnation babebani kutu tala kutu boye omoni te owana kiti te po ayebi boye c'est ça avec la communauté congolaise. Parfois na talaka na bi epesaka nga na rage, epesaka nga vraiment na rage bandeko, bopesanga ba j'aime, bo partager émission na nga esanga bien. Et nazo féliciter toujours na loba toujours je suis Maxi Bondowe. Je suis Maxi Bondowe. Ah oui. Vous savez bandeko to continuer analyse na biso na tikali na 5 à 7 minutes pour na chiter. Alors, tout le monde, artiste, oh, il fallait pas ça là, il y a qu'on médiatiser, n'enge bazo remettre ba enveloppe, n'enge bazo payer sa rapport, il y a 10 000 euros ana, et ça lui que il fallait pas médiatiser yango. Congolais a bossa na kanoki, bobenga ki bango ba miyibi siko ba eko la kisabino ke non to yiba kite. Botala makambu yango yo ekomi na ba commentaire pona nini media bozola kisa bakuluna bakokotela bango bakuluna bakokotela bango siko bolinga bolukaka nini congolais bolukaka nini bolingaka nini balinga basala ngwanka ata ngai personne na na groupe wana elingo le kapenza kaka la média, mais je sais qu'il y aura 2-3 personnes bakobima pona ko loba mabe kaka, je sais. Bravo à eux parce que bana parce que ata 500 euros oyo 16 ans so papa avandaki na poto batika ko zota 10 euros te. Yango mona makambo musu ça appelle ka délivrance il fallait nzamba limbisanga là je m'amise. Il fallait que papa kufa po bala basima ba 500 euros. Eh le monde de son vivant, papa bala basi mata même pas $30 à papa la bango tous ces 16 ans ça là na poto. Papa Jezo likolo bala basi mbi ba 500 euros. Ah ouais. Yes. Parfois les malheurs est bon oh. Parfois les malheurs est bon oh. Voilà. Toke sikoyo artiste na biso ba se bazaki please na bana ya Jani. Babo Sanaki veuve. Alors, c'est fait-il que maman ya Jani le bibanduku, bandeko, si moi si veuve pas ça, vous n'avez même pas pensé à elle? Et c'est fait-il que basolo li bango moko balobi si tout le non tout biso total ki mamnani te veuve te tozaki plus basé na bana et surtout mbongo ngo ezaki même pas ya kopesa bana mbongo ezaki nde ya kokunda Jani. Alors du fait que non maman zoaki maman Denise première dame na biso zoaki charge andimaki et yango esalaki ke non tozo mbongo lokwa Jani atiki bana ebele il fallait ta bana ba nini ba zo quelque chose peut-être bana pe ba fongola ta papa bango nzela ndenga ke ya oui ah oui ces enfants là va souffrir un père na poto plus de 10 ans 16 ans bana batika ko enjoy te akoloba ke non notre papa aza na poto ba wana mususu baloba te. Mais Mao a confirmé yango ata 50 data nyonso ata 50 euros lelo bana bakoma kolata baketcha ba 100 euros ba 150 euros bana lelo ya Android bana Android il faut moi ketch moko ba 50 euros na ba $50 na bakini wana. Mais Mao lobaki keno au grand jamais na 16 ans o nyonso Jani bana ko kokatata ko tindela mwana na ya mobali siko kutu nanu oya Mao kutu abokoli mwana na ye moko bien français anglais tout na pire esprit ka to loba parce que to moni Mao peza bokoli mwana na ye bien et puis il est différent na bana nyonso il faut to lobango. Ah oui il faut to loba elle est à féliciter mais ezanga kite que non papa paie moi $10 moi $20 et ça là toujours genre. Alors, et voilà, bana bazui ba 500 euros, ou ils ont peut-être 650, 700 dollars na Congo, ba oya ba fi wana, bo kiko luka na bino eloko bo nini, bo anjo teka na bino na ba TikTok wana, bo sadik bo mbongo na mbongo wana, etika li soki ozala mutu ezo ekosala, oya limi bale wana na moni ya diamba wana, esila na diamba. Alors, il faut arrêter à Kolobakeno. Pourquoi vous avez médiatisé ça? Et bakuluna ba okeokote la bango. Bakuluna ba okote la bango te.
bino bobengaki bango bamiyibi. Alors basilani na bino peka na médiate. Bomoni siko eloko na lobaka keno dans la vie ou encore communauté congolaise tout tika kozwa eloko na premier degré. Kozwa situation na premier degré et pelisaka moto. Alors la maman aussi, du moins, elle a reconnu à Kolobakeno, à l'instant qui peut message moko talakaka boye boye koni ba famille bo zalaka pe na ba maîtrise. Alors elle a demandé pardon, Nanion Suelekaki, et elle est très bien, vraiment, ba pamboli pe ba artiste. C'est-à-dire que non ba mané ko porter penza Jani na kati ya mitema na bango po ba sala o nyonso ba sali wana. Vraiment, bravo à vous. Je sais que nous avons 2-3 personnes. Il y a artistes comédiens. Il y a diaspora. Il y a la BBC. De ma part, bravo à vous. Vous confondre ou encore, vous ici chroniqueur, chronimama Sony. Je crois dans ça qui analyse mon dernièrement dans le but que non biso ba chronifoiti ba chronimama tozaki ba toza ba tumoko tozaki mieux placé ko ça nini ya ko collaborer très bien na ba artiste na biso parce que baza la matière mais biso tozaka nesko ko bebi sa réputation na bango oh lelo poto ye ba vie artiste eza problème. Est-ce que bozo comprendre to mema musala ma baby so ba chroniqueur ba chronimama ba chronifouati. Allez-y comprendre. Bandeko bo aimer bo partager. Bo aimer bo partager. Na yebi que non. Ce que zaki nazo finga awawa. Je crois na ko zo ba j'aime belé mais côté kuna bo sotinga. Nga na ko hotel ma ba anti-valeur et na pesi conseil di ko nango na telemeli buzoba. Yango. Bo comprendre bandeko. Alors aimer partager. Toke sikoyo lorsque on va souffler bango ya koloba keno e bongo veve za ndenge nini sa tula pe biso to reva ki mer wana te to reva ki veve te botala kaka boye. Alors ba artiste bango pe na 2500 etikali mer o to lobi keno to pesa ki déjà bana ba 500 ba calculer ba silani na bana o etikali ba libérer mer ba yesi mer na katikati wana na 2500 wana to sololi na ba collègue balobi ke no moyen ezate ke no boka tata moi 500 to libérer veuve bino botikala na 2000 likambwali konda aïe. L'argent là c'est pas ton ami, l'argent c'est pas ton ami hein, l'argent là c'est pas ton ami. Mais Ralobi a raisonné voilà ce qu'on va, mais j'ai aimé parce qu'elle était souple. Elle pouvait aussi koloba tu vois, j'ai aimé la maman dans l'intervention elle est donc à utiliser qui sagesse va proposer 500 au lieu pas loba te kaka boti kakasi ou quoi que ce soit là mais alobi non bo libérer ka sata moi 300 na 300 wana congolais ndenge tozwaka likamongo na premier degré to bandi 16 ans ya pamba 316 ans soya pamba dis-moi aussi moi na ya zu ata moi 500 €. Et je vous informe que nos Sylvia na bomoni a travaillaka aza chef de bureau na campagne moko boyazani na balar atane ba pesi wana ezana nka symbole ezate kene ko bongisela ye vie elle aza déjà na mbongo na ye bandeko ezaka ka symbole na komikitisa wana bien parce que son enfant ou encore son fils a zuipé mbongo parmi bananyo soit Jani moi n'est pas eu moi 500. Alors je sais que nous avons même un peu polémique sur les réseaux sociaux mais du moins a zuipé qu'à 300 wana. Alors la grande famille beau aimer beau partager ba o ba o sepeli na analyse na biso beau partager beau partager massivement émission na biso et ça biso bien bozolanda bon vas-y 300 donc mais melango polémique ité parce que zambongo oyo Jani atika kité ah oui hein et ça peut mbongo Jani atika kité et ça peut mbongo Jani atika kité ça symbole azupe kaka. Alors c'est au moins ça artiste et comédien à diaspora félicitations à eux. Vraiment quoi accompagner Ndeko na bango. Vraiment bravo à eux.
basali eloko moko bien différence eza makasi soki ezalaki ya Congo wana bolingo bomona baliste ndenge elingi obima bolingo oyoka bitumba bolingo parce que bango déjà babande déjà koatake ndenge toyoki likambo yango keno bato akini baartiste comédien akini babande déjà koboya babi keno bakundaka Jani kuna poani baya na eboye. Donc il y a eu des trucs, il y a trop des histoires avec nous les Congolais bino mo boyebi. Alors Jani pe il fallait pas bakunda ye kuna balingende batumba balingende babwa kebembe vu que non as artiste moko munene ya mboka et monani na liwa na ye. Alors chronique topé ça ba artiste na biso pe valeur baza batu lokola biso baza na ba vie privée na bango mais topé ça bango ba valeur na bango o baza nango besoin parce que attendant ba médiatiser eloko wana c'est vu que chronique ou encore ba chronique faut ba chronique maman ba iko benga bango miyibi to bongisa musala ko et ça bien tout bon ça vraiment musala ça bien et ça vraiment kitoko makasi. Alors nous allons continuer toujours dans repé sa Maxi Bondoé. Bah, félicitations, courage à elle. Dans les commentaires, avoir une copine, avoir une soeur comme Maxi, avoir une amie comme Maxi, oh non. Alors bah tu vas sepeli na Maxi et si à tout là asenga qui déjà sorry du fait que non ndenge ba koma ki ba artiste belé ba ki ba koma ki to tonga ki kutu bangwa ya koloba que non comment se fait-il que non ba komi na bakini ba ke pa ba janité mais Maxi a komi eloko liboso straight a ke kuna ba c'est ce qu'ils a qui pe si à tout là loba ki que non biso to banaye ko zato ko kala biso nyonso poto ya Maxi a yeba ki programme wana tende yango wana aya ki bongo. Alors il y a Tokyo sous ba commentaire na ndenge ya mabete vraiment bandeko na sepeli tokutani prochainement. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.